bandeko na sepeli na ndenge bondimi sikoyo ke acoustique ya Karine Mokonzi eleki bacoustique nyonso. Epui na yebi tina nini bozalaki komona acoustique ya Karine Mokonzi ezali na deuxième place ke ya Fere. Na yebi tina bozalaki komona bongo. Mais sikoyo acoustique yango moko etindi bino boloba oyo bolobi. En tout cas, bravo, bozwi 10 sur 10. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, bandeko ya liboso foko yebaki acoustique ya Fere ezalaki makasi. Pe Fere azali musicien monene ya Congo, aza incomparable. Bon, aza incomparable te, mais bakoki ko compare te na niveau musique na Karine Mokonzi. Pamba te azali likolo yaba likolo. Mais eloko etali chanson oyebimi acoustique yango nde tozali kolobela. Soki mingi balobaki ke ya Fere eleki parce que balobaki niveau et statut musical azali. Donc na niveau Fere azali bayo ezalaki kosala soni na miso ya batu oyo balingaka Fere na ba oyo balingaka Karine Mokonzi la baronne. Alors pona respect wana ye statut musical ya Fere gola yango balobaki te ya Fere mutezali le premier ya mibale ezali ya Karine ya misatu baluki oya koluka batie to ba misusu balobi misatu bazate babundana. Wana ezalaki na cadre ya respect, na cadre ya luzitu, na cadre ya relation oyo Karine Mokonzi azana ngona Fere pe na niveau Fere azali na likambo etali musique. Me bandeko likambo etali chanson ou bien musique ezali ata olobite memokili ezali komona bétranger bazali koyoka bespère spécialiste oyo ya son ya musique ndenge bomonaka ba oyo bagutaka ba vin yozo comprendre te ndenge nini bazoyebake oyo eza gu na oyo eza mabe oyo esala 10 ans na oyo esala 12 ans kaka na komela. Oui, baza be spécialiste ndenge moko pe na acoustique eza na be expert dango na be spécialiste bango bakokata kaka makambo po eza komonana. Alors bandeko Karine Mokonzi aye kodomine oyo ya Fere. Acoustique ya Fere etikali sima na acoustique ya Karine Mokonzi. Pamba te Karine Mokonzi atiaki au fond ndenge Fere atiaki, mais Karine Mokonzi arrangement na batu basimbaki ye bazali ba professionnel ya niveau supérieur na kanisa toyokaki yango biso nyonso ndeko wana asala biloko ya extrêmement soki Stromae. Alors Stromae aza musicien oyo bino nyonso boyebi world niveau azali. Alors na likambo pe etali musique ou bien ba musicienne ekipaka mingi pe lisusu enseignement te kwa kozala ancienneté. Donc na ndenge ya histoire ya musique tout po chanson esala impact eza kosenga te ozala na expérience makasi tozala na expérience moke. Exemple moko na kokopesa bino simple soki bolandi musique ya ndeko na biso oyo abunga wana mona na kate gato o babengaka azalaki se awa chéri yake inae alobaki akozonga se awa lelo azongaka te se awa. Nakanisa soki boyoki miziki wana ti lelo ebetaka na bana babotami lelo batunaka papa qui a chanté cette chanson balukaka ye
parce que musique na ye wana chanson na ye wana ezali chanson moko ya makasi nalobi eza ya makasi eleki ba chanson mosusu ya Grand Calais soki eleki ya Grand Calais ekoleka mbala moko ya Taboulay soki eleki ya Taboulay ya Franco ekosutula misusu ya Franco soki suteli ya ba grand wana automatiquement ekoleka ya le grand mopao mosusu ekoleka ya Papa Wemba ti okoya kokita na bebe Chanda te po bebe Chanda akoma genome Chanda ekokoma na bebe Inospi ou bien bebe Gazmawete soki eza kokita na bebe Rebo Rabu en tout cas elakisi ke musique ekipaka te nani ayembaki yango to ndenge nini po chanson ekipaka te nani ayembaki yango to nani po chanson mosusu soki esalami moko kaka ekoki kosala impact pe kokotikala na histoire koleka ba musicien oyo bakota kelasi na ba oyo basala bambula ebele lokola na lobeli pe ya biso ndeko Zairoi Congolais tika na kote la bino na oya mondele inosa ya batu mama ya batu maser wana ayemba na kanisa nzembo boyo kaka Frère Jacques oh lali lala oh lali ngonga yebeti soso aleli na kanisa nzembo wana tilelo ya Frère Jacques dormez-vous sonnez la matine et pereniaka tina mokolo ya lelo pamba te ezali nzembo moko maser abetaki yango kaka par hasard mais esala ye chanteuse ya kosakana te voire même esengaki ye mbongo azwaki vertige pesaki ye a déposer soutani na couvent akoma na ye mutu normal alanda nzembo ne wana alia nango mbongo pe ayoka bilengi ya mokili kobosana pete na bilengi ya rando oyo nga na lingaka yepe alandaki ayoka yango kitoko ndenge bapapa kala bayoka seko yoka na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.